Salut la famille, bonjour, bonsoir. Balobi shalom, shalom na ba oh nyonso vraiment balandaka biso. Bandaka chaîne na biso ya famille Libota News et télévision. En tout cas, on est ensemble balobi ba bon début de la semaine. Vraiment semaine na biso e bandi ba semaine malamu pour na bino nyonso. Oh vraiment tokoti mukola lundi et ça par la grâce de Dieu de tokoti lundi parce que mingi bakana ki pe bazaki na ba programme na mukola lundi ya lelo. En tout cas, bazi ba empêchement misusu pe na mbeto hôpital c'est bakoti ba hôpital mais biso soki toza na bon moi nzamba na bateli biso pourquoi pas to pesa merci en tout cas to pesi vraiment ba merci na nkolo yesu o azo batela biso à tout moment to kutala ngana bandeko na biso vraiment na à travers réseaux sociaux. En tout cas merci beaucoup na bino nyonso en tout cas to sengi pe nzambe abatela mboka na biso Congo o eza na moment o toza na makambebele toza na pasi guerre na Goma. En tout cas abatela bandeko na biso à Goma, nous sommes de cœur avec vous. Voilà la famille Balobi, si vous êtes nouveau sur notre chaîne, la famille Libota News TV, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne. On est là. Toza on a pona ba comédien na biso en tout cas ba o bazo sala musala malamu ba comédien nyonso o bazo sala musala malamu biso toza kana pona vraiment kolobela bango ko pousser bango encore dès l'avant ba kende liboso kaka nde tozo mona mama belle vie en tout cas zo sala musala malamu yango vraiment toza na pona ko pousser lisusu pona kolobela o etali ba filmer na ye parce que azo sala su ba filmer kitoko. Tout le monde déjà tous a deux films déjà oh maman belle vie a tcheli biso na ba chaîne na ba différentes chaînes na biso tous na belle na belle vie TV et puis tous na Candy Star nyonso wana eza ba chaîne ya maman belle vie vraiment na belle vie TV tous na second choix et puis film o ezo leka na moment o eza second choix na Candy Star tous na ma sœur vraiment une très belle histoire. Tout déjà la deuxième partie bande kolangai na Candy Star ba film na les kaka après jour moko des épisode épisode suivant et leki mais la belle vie TV c'est chaque jour ndé ba la kapsu épisode ba film qui toko bande kolanga c'est du wow yango vraiment tozo beta di solo en tout cas yango bomoninga lelo na ye na ko rectifier eloko moko oyo bazolo ba par rapport ya ba chaîne o eza ba chaîne à belle vie. En tout cas il y a à rectifier pardon eza na makambo photo rectifier eza na makambo photo loba par rapport na ndenge batu bazo beta masolo penizo beta ma ebele par rapport ya des chaînes à belle vie et puis par rapport ya spectacle na bande kolanga nde na loba na bino biso tozakana pona ko éclaircir batu bazo comprendre te to pe bato bazoyoka bato bamesana koya lokuta na internet koya kokosa bato biso siko toyaka na vérité nous sommes là pour na koya na vérité nous sommes là pour na ko encourager bato nyonso bazosala musala malamu na bato bazolinga bafina bango to badindisa bango muto azosala musala ya bien mais bato balingi ba étouffer musala na en tout cas biso tozalaka wana pour na koya ko dénoncer bato na bazoluka ko étouffer mutu o azosala musala na kitoko nde tozomona belle vie azosala musala na kitoko azokende me bato balingi ba étouffer belle vie balingi komona belle vie asala eloko malamu te balingi komona belle vie asala abimisa projet moko ya bien te soki ka belle vie atie projet ne moko abie lo mo belle vie abimisi il faut kaka bango ba ya na makambu mususu il faut ka bango ba ya ko contredire il faut ka bango ba ya baloba ke bango nde mutu babanda ngo bango nde basala boy yaya yango moni biso toyaka parce que na lobaka bato balandaka biso bazaka bato mayele eza na bata mayele o balandaka même babakuka na tomonaka babakuka mayele pe bazalaka o baza vraiment aleka na bas de l'école o bayebi kosala analyse o bayebi koyeba pe makambuke en tout cas likambo ndenge ezosala meza boye eza xy en tout cas bayebi alors biso ton toyaka koloba soki bazwi occasion ya kolanda biso bando comprendre pe malembe na libulu oyo batu oyo bafani mosusu bafani insensé oyo loba na mama Sarato la basane bafani insensé oyo bayaka mpona kodétruire bazoya mpona kodétruire oyo ezali comédie na biso. En tout cas nous sommes là bandeko nanga mpona koya kodénoncer bato wana na loba na bino yango eza mosala na biso yango eza devoir na biso yango pena mosala nga na pona yango na pona yango bomona nga na pona ba valeur o eza pa mama belle vie azana ba valeur moko boye o penza azo mériter to ya ko lobela azo mériter to ya ko pesa ba félicitations to encourager na musala malamu o azali ko sala la famille na betelino liso na lobi to zana ba film na tant to kende ko consommer film na biso ya second choix film moko kitoko bande ko ngai to moni ndeni film ezo kende
Et puis film la à ma sœur. En tout cas, c'est en français. C'est vraiment en français. En tout cas, la famille film moko kitoko. On a bien une série. Et ça vraiment série moko. En tout cas, c'est du wow. C'est du wow. Même en placement. Donc, elle est qui voit même en placement. Ils ont la Bellevue TV. En tout cas, maman Bellevue, bravo. Parce que loko ça na kata Candy Star. En tout cas, non, 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 non. Au moins, nabandaku. Nabandaku, je vous dis, donc rien à voir, au moins la différence, c'est na Nigeria, en tout cas, coûte à l'équipe, voire même. Il y a un autre aussi na gouvernement, bacha moi sur ma beaucoup. Bacha vraiment maman belle vie, car, parce que ma camo a créé, aux hommes, bon, ma boke, oh, biso bien, ma boke, oh, yo. Ba film oh bato musu baso benga ba Nigeria film Nigeria et kotisi la Nigeria ba mbongo ebele Nigeria penda kotisa ba mbongo à travers ba film ba Nigeria wana ba mbongo ekota ope esunga gouvernement alors biso ba congolais ba déclaration bazo sa ba film kitoko mama Bellevue azo koma azo sa ba film kitoko azana ba yele moko bo ezakati na ye en tout cas l'état to cha mama Bellevue misu to cha vraiment misu aza mutu moko apporter un plus na kati ya société na biso na kati ya mboka la biso Congo la RDC à travers ba film à travers ba idée o azana ngo ya bien alors soki to ko cha misu vraiment ekozala bien na musala kitoko azali ko sala biso to moni wala a cheli biso spectacle bozo mona ni la spectacle so babi rendez-vous ezaka moko au moins des minutes famille bota to aka na rendez-vous moko ya le 29 mars toza na rendez-vous musute ya le 29 mars babi le 29 mars nde koyinda en tout cas to kende ko somba babi na biso nyonso ceux qui vraiment oza famille libota ya sûr oza na Congo oza famille libota ya sûr si to poza famille libota oza libanda ya Congo moi yo participer zeta en tout cas bande ko nga to sombela bande ko na biso baza na Congo osombeli ndeko billet akota na place na yo billet kunete kama osombi kuna bakota en tout cas toza na posa vraiment salle na biso etonda. Et puis eloko penza on a yeli parce que batu bazoloba que bango si basala spectacle batu kututé parce que toza ka l'anniversaire oyo oaza toujours pour ko contredire mama Bellevue ko luka toujours ko tia mama Bellevue pandi likolo azaka moko eza bakuka o bazali bakuka ba fanya sila bisalu nga vraiment na lobaka nanga nazala nanga te na linga nanga vraiment te ko na balusa ceux qui amona luka na balusa comme mais ezala vraiment ni nanga te balobi to lo balikambu bisike ezali to beta c'était na likambu ndenge ezali na boy nanga ko tia ba parabole na boy nanga ko kende de gauche à droite oh biso to yebi na internet muto azo combattre Bellevue lokola sila ba fana sila to ye moko pe sila azate donc ozo sentir que combat moko impossible parce que les autres to lobi sila azo combattre Bellevue par rapport à quoi pour tant communicateur na eto pe ba fana bazo inciter bazo sala nini il azo ko encourager bango azo ko pesa ba ko boka ba dédicace mama banga na kata ba film ngolo bani c'est que elle encourage au nyoso bazali ko sala donc c'est par là que biso to comprendre que yé pas dans la kati parmi bato bazo ko bondisa Bellevue alors ba yo ko bete so di solo to zaki na live na TikTok ba kuku moko akoti bande ko boyo ka di solo akoti na kata live era akoti mbala moko to komaki kuna suka ya live ango ya famille bota to komela so na suka ndeko na bisa ndiko pesa déjà ba merci ndeza la kata to za na live to mati ndiko pesa ba merci na bato so bazaki na kata live to comme vraiment na suka to sisi vraiment to close to moni kaka mutu moko bakuka koti ache kombo na ya ache ki kombo ya sila ba bilo mo bon era koti na kati ndeko pe apesi pe mbote par rapport ndinga kota ki na suka tellement zaki ande ko citer bato so bazaki a citer pe kombo na directement to moni oh tant ba cité comme on est abimi kobima bimi on a boye après azongi susu pona koya koloba alobi peut tellement to check ba fiche mikolo ba fiche bebi ka ba fiche Bellevue tout eza en place na bani na biso na ba profil na biso aye on a so azongi mbala moko banda ko inciter pour dire que ba spectacle bozo sala s'il est déjà salango en fait abisi déjà salango
bango baza biso toza malanda ngulu tozo landa loka peut on beta lisola Candy Star ya deuxième chaîne na biso ba beti so abeti so lisola ya chaîne toza naka pona ba iva za la rana pona kolanda sila même deuxième chaîne to landi bango je me suis dit est-ce que muto azoloba ana connaissance ya makamba azoloba to azoloba ka po sepelisa batu to azoloba ka po bango balinga défaite te tellement balinga ka réussite donc oloba ka tikoloba to oyebi vraiment za na connaissance ya makamba azoloba nana mwa yebi Candy Star te même baone so ba comédien de bazan même yemoko sila ayebi que Candy Star existera depuis longtemps ayebi déjà que Belleville a deux chaînes et c'est là où tu as si côté tout le monde ayebi donc pour vous dire que binonde mutu bolandaka Belleville et à Belleville te mtalandaka binonde bolandaka Belleville so tali bien binonde bozana sima Belleville nyoso Belleville asala ka bino boyaka kosala en deuxième position parce deuxième position bosala ngo mona ekara mulai parce to bosala ngo ekara mulai parce tema bozaka bata makele teme le kabino trop to bocha makele no croyant que binonde bozaba bata liboso mais lokuta tellement que Belleville azaka pona lobate Belleville azo ko pousser nde batu ba travailler azo pousser ba comédien ba travailler azo pousser musala na liboso et non ba fitilité. Biso peut tellement autonomie la Belleville nous sommes là pour encourager nous sommes vraiment na ba fitilité té juste za la ka pour ko loba makambo bino bolobi to moni ke za bien te peut-être ba tumsu ba ko kaptango na ndenge mususu biso to ko rectifier neti benga vraiment ndé na une émission en au ko rectifier ma loba wana parce que moi-même j'étais là présente na kata live na ndenge la fille comme mutonga comme ko koma azo koma comme qui vraiment ko koma biso peut to c'est les cas na maloba boye. Alors il y a un qui se ko sala on la vidéo ngamo pona ko talisa bango de 1 biso chaîne déjà ya Belleville TV zala exista et puis à part Belleville TV Candy Star déjà banda ko exister banda kala bino bosali deuxième chaîne à peine bosali deuxième chaîne pour vous dire que un wana côté wana donc bino nde bolandi biso. Donc pour la comme la deuxième chaîne bo sali non be fort et belé bo luki deuxième chaîne mais biso ce qu'on a si to sauter tapana to zalaka la deuxième chaîne donc pour vous dire que biso ko to lobite ke bolandi biso mais bino moko ce ko be ko lobake biso to landi bino to ko tel c'est bino même ba comédien nyoso wana ba yebi déjà que Candy Star existe Candy Star et la deuxième chaîne il y a Belleville. Tout le monde a yebi ango, n'exception à moutou mokote, tout le monde a yebi ango, voire même si la a yebi, voire même batono ba accompagner ka si la na ma B, ba yebi ke Belleville déjà azala kana deuxième chaîne banda kala. Donc to na pona to lui ke binonde bo tricher biso. Pour la colombie kamba ko tricher parce que binonde bo bandiango bo biso to tricher bino na deuxième chaîne. Alors to ko tel c'est bino ke binonde bo tricher biso. To longwe wana. Tu es dans le spectacle, alors bi spectacle, oh biso to linga to sala, bango déjà ba sala aussi déjà sala ba spectacle. Tu es quand to copier bango spectacle ni aussi la sala. Spectacle la musuni bo oh Belleville azo sala. Na ba fiche musuni boye oh Belleville azo sala. Si la sala spectacle place ni. Spectacle ba kende ko sana ba ide za ke ba sponsor. Bazaki na posa ba bengi bazan na posa ba tête boye yonde benga kande système moli vande ko sala non na posa ba comédien boye donc eza spectacle ya yete m'organiser ngo eza mutundi aza na posa ko sala loko na ye ayebisi ke na posa batu bobe ya bengi batu wana ba kei place ba kende ko sala spectacle wana. Donc pour dire que même mutateka ki ba bien mutu wana na teki ba bien na abi ke ba comédien ba ko ya pona ko sa spectacle eza ki yete si la nan a organiser spectacle. Donc pour vous dire que ceux qui ne l'ont aussi organiser spectacle ne ben a organiser donc c'est que pe yega ka alandi wana deuxième pose pour biso date au salon en première pose le temps bino bo sala ngo bo ko landa biso donc bo landa famille bota bo landa Belleville quand il a patrona. Tokeno en deuxième position wana na makamba spectacle. Troisième, tokeno ba trophée nyonso aussi la joie. Soit disant, si la joie ba trophée. Belleville joie ba trophée nyonso aussi la joie Belleville a joie ngo kala tongo. Vous comprenez? Donc Belleville a joie ba trophée na kala ye ko joie ngo na sima. Et nous le baquet, nous sommes bien au sol au moment la cité de l'X. Ben vu déjà les étapes pendant d'ailleurs sautant au kala. Donc déjà sautant au tongo.
pour vous dire que bino nde boza ba malanda ngulu. Bino nde bolanda kande belle vie. Parce que biso to côté na to ki parla biso te to bande bolanda mais loko bo beti li sola ko landa. Yango sko nga na ko tal se bino ke bino nde bo ba malanda ngulu. Na ko tal se pena bato balanda ka biso balanda ka bino ba yeba ke bino nde boza ba malanda ngulu. Ozomona bino nde bo ba malanda ngulu. Si la passé ce spectacle ne belle vie sali si boui. Et zoé temps. Si ko tanga o sali sango. Et ils ont biso dato sala yango. Et ils ont biso dato leka étape wana. Et puis spectacle total to sala. Spectacle ya musuni. Botaka affiche bobanga no affiche ko. Botala ba affiche. O moni affiche o belle vie sali. Et ba affiche tonne ko mona ba publicité ba prémisse na kala. Oh ba prémisse ba scroll ba affiche musuni o belle vie sali. Bébé affiche en fait ça combien? Sal ba loué. Ba makam nyon sonné salamia. Bébé c'est écouter combien? Ya. Bébé c'est écouter combien? Donc pour vous dire que bisonne to bandaka, belle vie a créatrice. Yenda créaka. Yenda pesa ba tous les voir. Yenda sala ka salis ko bino boza suivre les guides bolanda. Sko bino to bolanda sko boya kana ba makili les belé oh belle vie za la honte. Ya osa musala pas kende liboso tellement que osa musala na azaka na posa ba biloko nyonso na te mais ko bino te maboya kapona ko ya koloba ke fila biso ko to ya ko talisa bino que en tout cas boye lo côté pour belver osa toujours bino bo landa ka toujours boya ka suivre les guides bo tu ko bete l'histoire que fila sala spectacle lokuta même événement na bino so que événement na bo luka bo sa bino nde bo organiser ngo az incapable ya ko sala ya ko organiser az incapable donc so ko sala ngo izaka pour landa belle vie. Pour la bella. Alors, biso to zana te bella azana ba projet na ye. Alors, ndela ba projet na moko. Ala tenter. Mais total ici bino ka ke bino de bo Hollanda, biso bino de bo suivre les guides de makamo biso to sala. Bino de bo suivre les guides. Deuxième chaîne ne bandika si comme kandi star banda tongo. Oh, peut kuta chaba tu bazo produire ba film na ba muta komi film na yé kuna yé do boyebi. Chaîne belle vie. Donc pour vous dire que bozana pona kolanda ka belle vie azo sala. Donc biso to la sabino nzila. Belle vie na la sabino chemin. Ya muta bongo fo bo banga, fo bo tosa belle. Fo bo tosa ka e. Muta fongola bino nzila o passo la bino nzila. Muta o passo la bino nzila fo bo tosa ka ya. So bo to sete bo nuzaka na se bo to saka belle vie ata bo ndima kete mena kuku na ebike bo ndima raye bo ndima bo comprendre écriture à musuni spectacle à musuni nyonso ya musuni boyo ka goût babi rendez-vous zaka moko le 29 mars la famille Libota le 29 mars biso to kuta na kuna to somba babi s'il vous plaît to somba so vraiment bolinga belle vie à solo to somba to kota to ke kota la biso pe to libanda to meka ko sombela bandeko babiye ba kota et kozala bien babi spectacle ya musuni bo comprendre spectacle ko leka kuna bino bo comprendre qui est belle vie quand la patrona maman azo sala vraiment makambo la famille en tout cas la tiki bino to consommer ba film na sur ya deux chaînes voilà.